bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavole na ye en destination ya bunya. Bavole yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ma place na bino. Jeudi, elle a mon beauté la bino merci posé bébé sur la télévision la bino pour la folinga la journal la peuple mbote la bino papa maman te font pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki mokolo mercredi 6 mai liboso ya bapandisango o alobelaki ba spenyoso o ezabo na République démocratique du Congo héritier mapine ba pesino ba détail. Il y a les hommes politiques, femmes politiques et les hommes d'État, femmes d'État. Connaissez-vous la différence entre les deux? L'homme politique pense aux prochaines élections. L'homme d'État pense aux prochaines générations. La grande conférence de presse Oyo et Salemaki, mercredi 6 mai 2026, na chapiteau ya cité ya Union africaine, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné que la réalisation sociale Oyo et Zalu traduire na 6 engagements pour emploi, il y a pouvoir d'achat, il y a sécurité pour la bâtonnion so pe na accès nyonso na ba service de base pe ba service public oyo ba kozala efficace pe économie diversifiée plus compétitive. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na même occasion a abordé qui pe ba grands enjeux ya vie nationale lokola débat pour na oyo etali révision constitutionnelle alobi question mon côté intérêt national et koki kozala bongo confisqué to pe caricaturé to pe ba yeba na kopekisa réflexion et yeba na kosalema. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a convié ki ba congolais nyonso ba yeba na kotala mboka na bango lokola verre à moitié plein kasi ezala à moitié vide soki mokete ba question ya ndenge na ndenge ezala ki pe aborder lokola ba question sécuritaire likambo etali dialogue. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné ki pe lisusu ke azali tango nyonso ouvert pour na dialogue kasi yango ekoki kozala instrument ya pression soki mokete. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atelisaki peke pona likambo etali 3e mandat ye azali demandeur na yango te kasi soki peuple asepeli kopesa ye akoki kosalela yango nyonso wana atelisi peke ba élection ekoki kosalema te sans Nord Kivu pe Sud Kivu. Ba parti oyo ya République démocratique du Congo ezali occupé na ba armée étrangère et sengeli mboka na biso République démocratique du Congo aye bana ko retrouver souveraineté na ye pe a récupérer ba parti nyonso oyo ezali occupé et pas ya ennemi. Kaka na masoleta le point de presse au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salaki bobaki alobaki pe maloba mususu na lingala bolanda yango. Il y a une chose oyo esengeli oyeba ngai na lembi na uto yebisa bino ke ba programme isusu to tikaki kosala ngo po bandeko na biso ba kinois bazaki na nesika o babengi ba zone non édificandi. Il y a des zones qui sont interdites de construction na Kinshasa na biso. Mais tango bato bazo kende kuna parce que ye aza olobi eza bato ya kala tango lelo bazo sa la justice, ce n'est pas parce qu'aza muto akala, non. Bazo sa la justice parce que kala a utilisé ka pouvoir na ye pour être à bafouer loi. Il faut loi et rattraper ye. Sinon, d'autres frères et sœurs innocents vont souffrir l'icolo ya ba erreur ya ndengwana. Vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mkoko Samba, ya mbaki délégation opérateur pétrolier ya Ituri. Et zalaki na présence ya caucus ya ba député pe ba sénateur ya même province Oyo. Héritier Mapinem Fabrice Lundombi. Na suite ya demande, ya audience ya ba pétrolier, ya province ya Ituri,
oyo bazali soutenu na Fédération des entreprises du Congo nde vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie Daniel Mukoko Samba ayambaki lundi 4 mai 2026 délégation ya ba opérateur pétrolier ya Ituri ba échange na bango esalemaki na présence ya kokis ya ba député pe ba sénateur ya province oyo et portaki mingi na oyo etali ba difficulté liée na application ya ba nouvelle structure ya ba prix ya ba produits pétroliers na partie est ya République démocratique du Congo. Boye na masolo na bango vice-premier ministre a rappelé ki bango importance ya dialogue et longo na ba opérateur économique pour na retrouver ba solution oyo ezali adapté ye asulina ki pe lisusu malgré contexte international oyo ezali marqué na ba tension pe ba ajustement ya ndenge na ndenge oyo ezali bongo nécessaire pour na ko améliorer gestion ya aval pétrolier pe lisusu a indiqué que ba mécanisme nyonso ezali bongo en place mingi vraiment na oyo etali ba ressources parafiscales pe ba stock nyonso oyo etali sécurité pe eko permettre na ko soutenir secteur oyo sans ko recourir na ba ressources ya trésor public. Boye ba conclusion ezalaki arrêté eko permettre mise en œuvre ya structure ya ba prix oyo mingi koluka ko réaménager pe ko adapter ba réalité ya zone est pour na structure oyo ba prix ndenge ezali confirmé na arrêté ministériel oyo ezalaki signé yango ekotaki en vigueur le 5 mai 2026. Yango ezali ko viser ko faciliter réapprovisionnement ya ba consommateur na ba produits pétroliers mingi penza na zone est. Boye président ya Fédération des entreprises du Congo ya Ituri Christophe Lomema Mukwa ye asaliwaki sens ya écoute pe lisusu mingi vraiment na ndenge bazali koluka ba solution oyo ezali concrète na bénéfice ya ba opérateur économique. Boye président ya ba pétrolier ya Ituri Daniel Mugisa Takumara ye a rappelé reprise ya ba activité nyonso mingi vraiment conformément na ba nouveau prix oyo ezalaki fixé. Boye gouvernement ya République azali kotalisa engagement na ye pour na stabiliser ba prix pour soutenir ba opérateur économique na kolukaka ko protéger pouvoir d'achat ya population. La raison d'être ici, nous avons constaté chez nous avec la dernière structure des prix signée par le ministre de l'économie, on a constaté que un grand nombre de camions sont stockés chez nous, à Aru et à Mahagi, dans les douanes. Alors, c'est la raison qui nous a poussé à venir voir son Excellence le vice-premier ministre et ministre de l'économie pour que la situation soit décatée. Comme on a vu que ça constitue déjà un danger et pour la population et un manque à gagner important pour l'État congolais. Nous étions reçus par le vice-premier ministre, le ministre de l'économie nationale. Il a revu à la baisse les structures de prix, qui nous a fait beaucoup aimer parce que ce n'était pas facile. On s'est déplacé parce qu'il y a plus de 500 camions stationnés plus de 2 semaines. À cela, nous remercions. En tout cas, le vice-premier ministre et le ministre de l'économie nationale pour le travail a bâti un excellent travail. Et je demande aux pétroliers, à partir de demain, le ministre va revoir la structure de prix à la baisse. D'ici quelques minutes, il sera publié. Et je leur demande de déclarer leurs produits et de respecter aussi la structure de prix à partir de demain que nous allons revenir à la baisse. Namasolo honorablement Twene Oaza au cadre ya parti politique ACP ya sénateur Gentini Ngobila na cadre ya redynamisation ya activité ya parti na bango ya akitaki na 3 quartiers mobimba na commune ya Selembao héritier Mapine Christian Kengibeni. Week-end ezalaki trop chargé pour na élu ya Selembao honorable Mao Twene di papa Selembao pe oyo azali au cadre ya parti politique babengi Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse parti cher ya sénateur Gentini Ngobila Mbaka na cadre ya korinamiser ba parti na bango pe ko projeter 4 ans d'existence na bango ya ACP nde natina wana le responsable papa Selembao pe au cadre ya ACP honorable Mao Twene atambolaki na 3 quartiers mobimba ya commune ya Selembao totangi cité verte ngafani kuna lisolo ezalaki kaka moko pona recrutement ba membre pe kotalisa bango ba effort oyo ezali kosalema pe oyo esalema epai ya sénateur Gentini Ngobila Mbaka na tête ya ACP pendant 4 ans. Au cadre ya ACP
ya sénateur Chantini Ngobila, membre du bureau politique de ACP, avec fonction Oyo Nasanango, Nazo Pesayo, les lots formulaires. Il y a pour remplir pour la 30 personnes nayo Oyo, aux représentés au Bazali Awa. Dimanche 3 mai, direction Ezalaki quartier Kalunga, toujours na commune ya Selemba, kuna pe même exercice ya a deuxième membre ya Sika et pas wapi ba cordon na bango bazalaki bongo présenté na miso ya plus de 500 personnes mobimba. En tout cas, umela oh le somme ko kokate ya kutana nzambe ya kende liboso ozonga simate ya sebeli tolongwe na mouku samba swa lokuku papa mawo kozonga simate makashi papa mawo to sebeli makashi oh baye bakosa biso bapesi biso la bapesi biso kantine basala biso lote ye penza tomoni ya biso nde yeyo ye moko pe honorable maotweni alobaki boye na micro ya Infolinga tindami ya autorité morale na biso mwana mboka sénateur Chantini Ngobila toyaki lelo mpona kosala oyo asengi biso biso baso ba camarade na ye ya ACP mpona oyo etali ko redynamiser parti na biso ACP, c'est-à-dire ko lamusa yango et lelo toyaki na Kalunga mpona koya ko installer bien ko investir bien ko introniser et turuku ya bakordon oyo babotami sika banimi bazala ba cadre ya ACP pour créer to ba créer qui déjà ba noyau na bango ya 30 et les tous qui en face il y a présentation na bango accompagné na ba 30 na bango wana. Ah oui, Bosimba ke mission oyo ya au cadre ya parti politique ACP ya honorable Chantini Ngobila Mbaka honorable Maotweni et Koko bana commune ya Selemba Mobimba na tina ya kopesa commune ya Selemba Mobimba na maboko ya sénateur Chantini Ngobila Mbaka. Compagnie africaine d'investissement a zongisi ba vol laye na destination ya Kinshasa Bunia. Nadine Sona reportage. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavoli na ye en destination ya Bunya bavoli yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Belève ya complexe scolaire mon pemba école ya fondation Nerombungu bango ba zalaki bongo na rivière Nchili pour la kosala école promenade. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba 1 école ya fondation Nerombungu bazalaki na véritable visite du lieu na supermarché et zwamina de bonhomme na commune ya Matete boyeba na première deuxième puis troisième maternelle bangonde bazalaki au rendez-vous bazalaki bien encadré et pas ya encadré na bango nyonso ndenge kaka bozali komona kouta na complexe scolaire Mama Pemba 1 kuna na avenue Bantandu numéro 44 kuna na commune ya Kesenso bango nyonso bayaki
rendez-vous na supermarché ezalaki pona kolie makambo nyonso bazali kotangisa bango bamona yango kimona meso ndenge kaka bamesana biloko nyonso batangisaki bango bayaki kovivre yango bana pe bazangaki te korépondre na quelques questions oyo baencadrer batunaki bango pona kotala soki véritablement bazali comprendre makambo nyonso oyo bango bazali kotangisa bango. Bosimba pe boyeba ke nyonso etunamelaki bango ba réponse ya malonga epesamaki pamba te na complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Néron Mbungu formation ezali vraiment ya qualité kuna parent tango okotisi mwana esengeli okangana yo maboko pamba te bazali kobongisa avenir ya mwana na yo kobanda na maternelle kino na ba classe ya likolo ndenge kaka ezalaka lokola momesano voire même bateki ya supermarché bakamwaki na ndenge ya kosakana te komona niveau oyo bana complexe scolaire Mama Pemba bazali kotalisa pamba te eloko ya kobomba ezali te eloko ya kosamba ezali te honorable Néron Mbungu elongo na fondation na ye bati ba bijou ya kitoko c'est-à-dire complexe scolaire Mama Pemba 1 pe complexe scolaire Mama Pemba 2 nyonso kaka pona koformer bana na ndenge elongo bani visite guidée oyo vraiment ezalaki occasion pona ba élèves nyonso ya première deuxième pe troisième maternelle baye bana ko palper biloko nyonso oyo batangisaka bango en tout cas longoni ya complexe scolaire Mama Pemba oyo bana bazali koyekola ezali vraiment eloko moko ya motuya. Érosion ezako déranger population avant mingi penza na sele bolanda. Érosion eza kokoba se kokoba population azali konyo kwa manandenge ya kosakana te banda ku ezali kokoba kokende sans solution tozali awa na badara na commune ya Nsele epai wapi ba tête ya érosion esi enyokola bango banda ku esi ekenda kasi population azali kokoba kobelela esikani ni secours ekoki kouta secours na bango ekoki kouta kaka epai ya ba autorité oyo bakoki kosunga bango enfin que ba érosion oyo ezala combattu ndenge baleli kwa problème ya érosion oyo to comprendre te babal visa la bien plat banda likolo tina se kaka mbula liboso kaka tomelaki ya mbula te ezaki pe RT pendant 40 minutes atontola mokabo érosion salami tokaki ba 4 heures baleki bien avec ba 5 heures érosion salama le tisco dozo comprendre l'érosion te soki ndenge tokosalama biso moko population tozomeka ba renfort marque dozo kongola mbongo na quartier plutôt que social libulu yango mais tozoba tosala ndenge na tosengi ba aide na bino bakonza mboka botal kamanzila o badareza commune moko munene. Tobanzi que phénomène érosion ezali vraiment fréquent dans la commune ebele ya ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo et pai wapi bandeko batonga bandaku na bango na pasi soki bazali tango nyonso kolela boye ezali kaka l'état asunga bango po ba perdre bandaku na bango te oyo bazwa yango na pasi. Ba rapporta ya info lingala journal ya popo na popo ma bete ki tour Kapela oyo ekenda sango na Kinshasa awa na ba République démocratique du Congo boko kanisa ke bakino kaka nde bayebela bilengi nango nzoka nde Luvunu tozali awa na province ya Mai-Ndombe mingi na territoire ya Kutu awa bayaya ba staffaka na ndenge ya defrote ebongo pene bozozo ba staff connexion en direct de Kapela meka okanga mandenge babenga kango donc ndenge kaka boyebi Kapela ambiance oyo ezalaka kuna ndule modèle ba fukusela kantabana ngulu avec pilipili ya 3000 na pointe banyangoleli yo litungulu pembeni yo kampimbo ya kosakana te bondi melangai ke soki oza awa okobosa na kin moko na misika fumi obosa ne kin olandi bisengo kingo mwambe ya Kutu famille baleli ebele na Kinshasa boyo kasikoyo jento moto esala kantabana ngulu ndenge ya sololi staff nanga ko monango Miko ukangama connexion en direct de Kapela na Kisasa pour udami awa raisonnement nomba moko boulé Kapela na Kisasa saka togo chaka tabangulu to saka pe basoso ya Kisasa ba maboke pe yango ba tiji pe to salaka nyoso to sa o ba salaka biso pe to salaka ngo togo chaka taba ngulu chaque jour to kena somba na ba balenye uta likolo to gorger a to bandaka 6h30
ti 21 bakangaka ekala biso pe tokati misala pene ba comédie pe bazalaka wana pour na kojoindre utile na agréable pour na kosekisa population côté ozolia côté ozokongwenya bozwe lokoyo. Oh masa Mouton ça 10 ans à bowling. Il faut moi des matchs naïe. Mouton ça fait 10 ans à karaté. Il faut moi des matchs naïe. Ça 10 ans à karaté ne mouton à tamboulaka. Pomba. You qui va you na bête. Qui va you ça mettre les mains. Bon mouton ça 10 ans à bowling. Attends que papa me colle à 6 000 c'est qui. Il faut moi des matchs à papa. RDC za mboka ya diversité, mboka ya ambiance, soso pembe azanga mboka te. Soki kaka ba province ezu a moyen à travers projet à 145 territoires, batu misusu bakokima Kinshasa. Kasi ba comédien, kombo na yo nani? Comment nanga mboka avec kasi misisa ba comédien libula wete banka zezina kutute mbana mama nanga fia mama nanga po awe banki na tosoma mbo apo to banga mi binanda kumasoka. Likama Rapporter ya info lingala journal ya pepo na pepo on va bete ki tour na quartier Kikimi na commune ya Kimbati ke kuna pe baza na problème makasi na likambo itali mai. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbateke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te toza problème ya mai awa mai pasi boche la biso mai toza na posa mai boche la biso mai pasi ba mai tozo mela ya mabulu toza na susa mai boche la biso mai penza mai makasi mai ya point côté mso mai ya mabulu eza kitoko te de souci eza que gouvernement pas fatia avec la biso mawa ate la biso koto toza problème makamba mai de souci nde yangwana soka tie biso mai koto biso pe to sepa gouvernement na eto betele pe suma boko atika te lemba kitoko na mukali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladi ya ndenge na ndenge. Ba rapporter ya info lingala journal ya pepo na pepo on va bete ki tour insalubrité na ville ya Kinshasa ekomi na yango lokola momesano bato bazali kovanda na salité pe ekomi normal malgré appel ya chef de l'état oyo a lancé dernièrement pona kobelela likambo etali bosoto na ville ya Kinshasa ya kokamwa ezali même bisika oyo esengeli ezala aseni mutu ya koasenir yango azali komona na te ba marché ya ville ya Kinshasa lelo ekoma na yango ba dépotoir ya bosoto awa toza na marché Makongo na commune ya Lemba bino moko botala ba reporter ya info lingala ba betaki tour kuna pona kotalesa bino degré ya bosoto oyo ezali kuna même bateki oyo batekaka bazali exposé na ba maladie ya ndenge na ndenge balobi bafutaka ba taxe na bango en bonne et due forme kasi marché oyo ezali asenite bayebite misolo bafutaka soki ezalaka pona nini otala bosoto boye batu bazana ba toilette nzinga bafongolaka yango po salité et se déverser pene wana boye ba mai ebele ezali ya kovanda salité ezali wana solo lokola kaka ezali toilette nzoka ezali wenze esika batu bavandaka kobanda tongo ti pokwa bazali kolia bazali komela bref bazali kovivre na environnement moko ezali vraiment pollué na likambo etali salité boye marché Makongo ezali ko mérité boye te ndenge bateki balobi tango bamonaki ba reporter ya info lingala twana salité makasi tala wenze banzete salité bazoza mbongo elo mama lona wenze salama ezate donc basala tuta bamesa wenze kufi batol ezozokisa batu bazuzu bambongo bamama te bamama nde bafandi ma place wana awa botelemi malamu mpo mbule bete so mbule beti awa na bato maya kolekesa te tala salite na sa mesa sala ozofutama otala na sa mesana silme mpe salite wana solo sali vraiment mpona bakaniveau oyo bamama ya wenze na bandako esa zingazinga soki badali na bango etondi balekisa yango kaka na terase ya moke oyo songa na pase na bakonzi batrouvele biso solution na wenze oyo po eza grand marché ya terminus apart yango wenze mosusu eza te na wenze ya terminus
chef à Wenze, chaque jour à 2500 à chacun. Mais quand ça tenait en Tikango, à ce que ça a été désordre, à côté d'un mois, pour nous avoir quelqu'un la mort. Oui, toujours pesa mort chaque jour 1000 francs et chaque samedi tu pesa ici 1000 francs, le col à 2000 chaque samedi, mais par jour tu pesa 1000 francs ya ticket. Attends, tu t'es quitté mais basenga kaka mais wezeza tellement salité bazo bongisa wezete. Nambo pe ya poubelle toujours pesa mais bisonde toujours foute. Nous sommes à poubelle aye to bakisi sous mort to pesi. Tobanzi ke ba autorité ya ville ba beta CT na ba différents marchés ya ville ya Kinshasa marché ezali esika bato bazali kosomba pe koteka boni ko vivre na bosoto boye lokola bato oyo bazali obligé kaka ya kokoba boye ezali malamu te to sala quelque chose milliers bato bavandi milliers bato bazali koteka ezala vraiment asini marché Makongo bourgmestre ya commune ya Lemba tala ndenge ezali pasi pe mawa. Route Kisenso, yango eza ko poser problème surtout na nzela ya Prince kuna mabongisi yango te en tout cas eza ko pesa passe la population. Avenue Babengi Mobutu na commune ya Kimbanseke ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te avenue oyo route cimetière elongwe banda na place Saint-Thérèse na commune ya Njili kino Kimbanseke ezali vraiment impraticable botala bino moko surtout soki au komi déjà na niveau ya Dokolo au komi na niveau ya Kimbangiste hôpital au komi na niveau ya Wenze ya Ngandu ti komata na cimetière ezali pasi pe mawa botala bino moko calvaire oyo population avandi na commune ya Kimbanseke azali komona même ba moto awa po eleka ezali pasi pe mawa bino moko botala ba wewa ndenge bazali ko défier à part ba wewa mituka kutu esuka kaka na niveau ya Wenze ya Ngandu esika maison communale ezalaka kala moyen et matati na cimetière ezalaka te bo imaginer soki bato babeli esengeli kokumba bango ndenge nini kino kokene na hôpital to mwasi soki azana pasi ya kobota ekozala ndenge nini na commune ya Kimbanseke ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge atalisi pasi na ye Tiba matiti likolo kuna kota kola beya mele minute omona ba chino bazwa ba biloko na bango nyoso bazongi sango oto kosala te ba pesi sombongo te ba ba souffrir la mai résidezo ba tso ombale za mai résidezo résidezo ba tso to boka so ngo solution te nzele baby mweto lekeza te ba ba souffrir tobanzi ke ba autorité ba yoki ba kosala makasi pona ko réhabiliter route cimetière boye route cimetière na commune ya Kimbanseke impraticabilité na yango ezali ko nyoko la population oyo azali obligé ya ko beta makolo ba distance mulai kaka pona ko kende mosala to pe kelasi soki l'état a réhabilité yango e kozala malamu poko tika population a vivre na calvaire boye ezali lokola na mboka kasi na ville ya Kinshasa oyo ezali pasi pe mawa. Poto molonga pour la balle na ministre Protivap Mokoloko melango pour sa santé ya Kito. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé Kito ko boye. Ole sakaye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abela kabela kati, alimbaka kati. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo esakay. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana. Sukana mbimbi. Protivap pour bébé. Vous avez
Zaki ebele po na kolanda info lingala journal pour soko sepe na ngopza merci na Igor Ntingi Matomi na zaki bongo na sima caméra concours rédactionnel ya Grâce Poba Luzolo héritier Mapine Mingulungu a superviseur qui journal au montage et sima qui paya Christian Kengebeni na minute option rendez-vous donc vous allez au revoir. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA azana sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino.